Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo les abino pardon Jima sala ilo karatakate ya on a bien yo Jima mokende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jima mokende umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Excellent week-end dans Nabino surtout au Bozui Libaku ya Kolanda. Magazine Nabino Kinshasa Nabiso KNB saison 3. On a une ZNS on a présenté un pour Nabino. Tofungo l'édition à lelo na opposition ya RDC au basali meeting lelo pour orienter population ko yebisa bango sur processus électoral. Selon Bakino tokutana kina bango lelo balobi que babiso ya Transco pe Transkin et salité lelo parce que batu ya majorité ba boyi que meeting ya opposition et ça la plan boyo kanenge balobeli. Papa, tu as dit que tu n'as pas vu ça Transco ça la raté. Tu as dit que tu n'as pas vu ça Transco ça la raté. Bango na babu na bango kia mais tu comment on biso to reconnaître robé biso to reconnaître panza et ça biso gouvernement faut to marquer ça là. Bango baye baraté ba okangango et so kuna na ta compagnie. Oh to reconnaître robé to panza ngote et ça bilo kamboka e tia ba na biso. Bango mo ba yebi ba malheur na bango ba kansa ke no so yi Transco et ça là. Bango ne ba mema population e kene na meeting yoana. Yango ba boya ke no Transco et ça raté. Et ko sala te parce que ba yebi ke so ke sali ba te belé bakoya na meeting wana. Alors bazeza moyen pour na bango ko empêcher bato ebele ba ya na meeting ya opposition yango ba lingi transport ezala te pour bato ba souffrir bazwa difficulté ba mususu moyen ba ya te batikala na bango ne stratégie na bango yango wana. Conséquence topé absence ya Transco na ville province à Kinshasa ba chauffeur va profiter pour na komaitsa ba bus na kati ya ville province à Kinshasa. Le roi na ko ba et là nous le déforming na ba chauffeur na biso pour mona soit de ligne mora suki na nzela dans neti a commencé destination bon ezamuke donc on sala comme carte demi terrain a ozwa neti biso to magasin si Willery to beta à 500 francs mais la commission des magasins si Willery commis 800 francs parce que là bon donc ceux qui a lobby a demi terrain sur 109 500 donc des 109 ti Willery des communes aura 200 mais ce qu'on signe à Olingate là bon dans état et le mode de fois qu'on a beaucoup à mais un peu qu'on revoir dans tout ya carburant et le quoi on est comme ça on a transport comment voilà mon canal Pascal wana 500 francs ti zando et mon beka Pascal wana bima boy transport comme 1000 francs ti zando et mon bima aussi ça cop na zando pozonga transport et mon mon 700 et mon 1000 francs et mon 500 dans prix fixe de transport ils allaient rater. Et ça c'est la conception à Moutou. Et puis l'air mort peut avoir faute la bichoté. Au moment trajet en ozo keneza normalement à 500 francs. Mais l'air repousse c'est la peine embouteillage makasi. Place au tsalo kolo et yaté. Et au senganine. Ozo kaka demi terrain pour baluka ozo ngana ka koto musuzo changer direction. Au monde. Dans la causation peut être lancé pour na bango. Et ça moi ça biso to communiquer ba konzina biso kaka média. Ce qui va la vraiment yango. Ce moyen ko sala ministre de transport na ba tene penza vraiment tene faut ba beta ma site na likambwana ba chola chaque arrêt de bus chauffeur o a pris vraiment transport vraiment que o ministre de transport ba quitter ba kangai. La plupart ya batu oyo ba reporter ya magazine KNB ba kutana kina bango ba lobi que bango ba ko voter na bango ane oyo te. Kinshasa na biso KNB. Oh yeah. Bon no ngabena na ebite ba pona ngape bana na botama na vota te 2006 na age zala na muke
2011 naza na Brazzaville mais nalingana te ko voter nalingana voter pour na bana ba voter ndenge na pas ça vraiment na ndimi pété que élection ezali na ki peut voter en ba beza tende to yo kaka ko voter c'est trop dire hein moni netinga bon habité photo comme voter bara ceux qui bah si ce résultat bien assaini hein on est trop voter bon on a encouragé ba voter mais vu que bâton est dans l'Assemblée nationale, on va raisonner peuple a des difficultés belé, tu vois un peu. Neti biso tout foutre là-bas minerval cher, gratuité enseignement exaté, mouton tongo raisonner non lipagolia, tu vois un peu babilo non c'est ça moi passé. Tenga na royaume c'est bon qui il faut te voter parce que ceux qui te voter te au le baguette bon mouton songolo asali musala bien te mouton mais il faut y avoir voter mouton yo lingi. Pour que ceux qui montent à l'équipe et puis bon ceux qui ont voté tes bien donc il faut voter monto yo lingi pour ceux qui ont voté te oh ba voter monto yon sur ba pona wana donc yo faut ndimaye Kendi Chimanga, candidat député provincial na Kitambo, a lancé site internet na ye ya www.jimimukendi.com pe azali politicien à Liboso ya ko lancé application na ye na Play Store. Jimmy Mukendi Chimanga waza en face na yo aza politicien Liboso à Congo oyo a koti marambu ya Play Store, c'est-à-dire sokoke na Google Play obeti kombo Jimmy Mukendi et bima. C'est-à-dire so beti pe comme Macron ba application Macron et bima so beti comme ya Obama ba application Obama et Obima mais na République démocratique du Congo depuis ma application banda nanu politicien mon côté à sala application pour la campagne na ye to pour la image politique na ye ezapé ka ba innovation to même na marketing politique omoni ezapé bilo to yekoli hein to zio ngo pe na ba dimension mo bo na ba niveau mo boy lelo ngana ko offrir bandeko Kitambo campagne ya kitoko déjà na chaki sur la place publique on a bengaki le parcours d'un villageois de Kitambo ça dit parcours d'un villageois de Kitambo ezali oh ba benga autobiographie mais c'est l'autobiographie on a commis CV on a commis na papier mais ça CV on a commenté non seulement qu'on a commenté ba tout mususu oh ba monanga ko vivre oh ba monanga ko sala ba ngope ba ko commenter. Et ça, sur le plan marketing politique, sur le plan innovation, sur le plan communicationnel, Babilo Mobo et Lingato Memato, Bimisa débat, na Babilo à terre, na Babilo à C. Tout côté ça débat na Mamba solo. Moutoutan Gaotala, parcours d'un villageois de Kitamba, Monique, Moutoyo, Maramnaeza, moi, Namulongo. Ben qui voit comme Soussou et Longo, et qu'on sali sapé. Na ba journaliste peu au bas la poste à besoin source. Ba yaka notable à Kitambo, ba yaka Jimmy Mukendi. Mais ils ont besoin d'avoir les informations sur ma vie. Ils n'ont que ya Robert Taneti na YouTube na page ya KNB Kinshasa na biso na YouTube na page ya Actualingala. Ba kokuta ba outil wana we ko ça ba mbaye banga malamu. Mais o etali application. Le quoi na Google va s'arrêter. C'est-à-dire ce yo pour ça application avant que ya Jimmy Mukendi existait total à date. Mais à ma connaissance, on a eu le temps de vérifier. Je suis le premier politicien et je suis fier de le dire. Hein? Parce que Babiloko peut contradiction pour il faut appeler quand la preuve moro outa na fier de le dire naza na application c'est-à-dire gentiment les gens peuvent me porter sur leur téléphone et na kanisa message pe na lancer na bandeko nanga Kitambo ko soutenir Jimmy Mukendi zape ko télécharger application wana so betika Jimmy Mukendi na Google Play to Mukendi Chimanga Jimmy na Google Play et obima nyonso et puis site na ngai jimukendi.com yango esikani beaucoup ta beaucoup presse na ngai beaucoup ta ba rétro ba vidéo nanga beaucoup ta ba événement nanga nyonso na sala donc to même campagne na nemo bo ezalaka muto na facilité aux éléments et puis ce qu'on porter jugement en fonction ba éléments c'est-à-dire au porter jugement te pona ile polo na t-shirt mais au talaka ba élément o ezali mais muto yo akozala to ko pesa chance to ko occuper poste boina ninga l'état parce que makambo tout ça là eza to luka ko gérer biloko eza public to luka ko lobela bandeko yo baza malobate kasi bandeko baza na possibilité que na parlementaire biso to lobela bango
mais tant que vous avez le bongo et sengeli na biso ke bande ko na baye biso malamu to za ba illustre inconnu boy oyeka des jours mbala moko au sali moi pas ko biso peinture na wese aller voter député na biso yango na makamoni za il faut ici là et ça insulte que faire voter batuna t-shirt et ça insulte que congolais amélie moi débok aller après alors bageno yonde député na et ça insulte je crois que et sengeli to élever niveau débat et effort au Jimmy Mukende zo sala effort au UDPS zo sala effort au biso ba congolais to sala koyebisa pe secret moko eza ko uta na base eza ko uta na soutien à population ne naza boye nazo bénéficier sérieusement na soutien à population parce que na carte application na côté mo na côté mo de numéro mo boye Airtel Money na Orange Money na numéro à compte mais déjà batamité mo la ba obwa ko mo na o abwa ki na mutema na ye abwa ki mo eloko e côté pe na yo pe na téléphone eleli et ça la nga bien bala kitambo l'unique manière ya soutenir pe candidat na bino yango na za candidat na bino na kolobela bino na osela bino musala na lingi makambo za autrement et puis na site wana na la possibilité à échanger d'une manière instantanée c'est-à-dire interactivité. Je peux faire des vidéos directes et puis toujours solo lana batuna biso oba musika oba parce que pour nanga kitambo Kinshasa c'est toute une philosophie bato ba libanda bazana ba idée ebele ya kopesa biso bato to a na kati même bande ko na biso pe oba sur place ils peuvent entrer directement donc na auto sali lelo ezali impossible muto le bagé débuter qui ma biso parce que na ko ki ma batu mais na ko ki ma téléphone nanga te na ko ki ma application nanga te na ko ki ba site nanga te donc là-bas soki muta komelinga soki muta lobelinga na répondre directement donc toza direct so il kamwezali bino pe bo komelinga na pe na osala réaction directe. Donc c'est une manière aussi à communier na base na population na sengi pe na ba politicien à partir de maintenant ba lukape ba yeba na ko pe ko conseiller ba misusu pe o pa autricher na eza na ma bete ba trichara eloko malamu ba trichara eloko ego simba. Merci beaucoup. Na Kinshasa ba pasteur pe ba diacre pe ba tumisusu ya église bazalaka na comportement ya que soki aza na problème na mondimi moko olia lukaye ba traiter ngo na ndenge ya bien à cause la soki matina cher akomi ko pesa ngo ba sujet de prière yango ba pasteur pe ba tumisusu ba condamner comportement wana. Kinshasa na biso yeah magazine mutabongo seka za bonzambe na kati na yede pourtant on a problème nanga o lobela ngo ndenge nini ko ba loi sujet on za boza bonzambe te muta za bonzambe cet esprit na kati na yako ça ko agir modèle wana te ya komi ko luka ko loba buzoba a luka za parti pour ya protocole moko azu ya protocole ya lingara mingi a temu pandi o ya lingara sani na ko misa ba secret ne na likola cher a ko po ngamo ko neza salamela ngai pas pasteur puis on s'embate ye moko apesa message ke soki mondima ekokota na yamba ye tango apesa message msito koma bokota mondimi wana ye to okota mondimi na kati kuna a changer maloba aosani aosemela biso ba trouble ba pasteur be ko ba pasteur be escroc comme belé ko déranger ba fille car pasteur na protocole ne a commis si mon pasteur comme si protocole ne moi si ne car pasteur c'est beaucoup de retraite pasteur na mosali na protocole na sima poni buzo bezo comme ça pasteur et ça ma bé boté médicament ça ma bé ma casa pasteur bazo tambola bien té et ça ma bé va comportement parce que zo lobela mutu tant que mosali ya nzambe so za mosali ya nzambe ya malamu okosani okobenga mutu wana pembeni bosoleli na ye soko sisi côté ya ye likamwana esilika kawana esukani kaka entre yo na ye oteye po likamwana sa nini esila po mosala nzambe akikozala na sentiment te akosala na sentiment te ye fo azala kaka na molimo ya nzambe kati na ye po akoka kosala makambo wana koloba bongo te po so lobi bongo wana ezosalela sentiment diable akokota na nzela wana po akodétruire mosala ya nzambe esoko otali makambo wana ntango esalema ebebisaka église ekobebisa ni pasteur ndako na ye ni mwasi na ye mais soko tali d'abord ekotake église tango église eza attaqué omona mwasi na komi na problème akokufa pe bana mosupe ya bapasteur bakufa mais cause nini esalaki moto aya koyesa mosala nzambe donc eza na babiloko mosusu ntango toloba na batele fo tozala pe na mwa discernement ya koloba biloko mosusu surtout mpona basala nzambe.
Keba kobwaka mbongo na poubelle babi cyber eza moko cyber Atlantis mvula oyo bokele mbangu kobeta na cyber Atlantis bozala de suite. Ah oui, l'heure a sonné ngonga ebelemi pona kobeta DV Loterie 2020. Yoka Kobanda mercredi 3 octobre kino mardi 6 novembre 2018 boya ebele kobeta DV Loterie na ba établissement Atlantis ndeko yambala oyo kosieta ebandi na États-Unis d'Amérique tina Angola parce que tournée mondiale ya Prince Aladdin ekangi masolo yoka eloko oyo. Attends confirmado. Você quer viajar DV Loterie? Já não habita na família lá. DV Loterie déjà lá à Luanda donc bana Angola botimba. Hoje ainda uma direita da Cuca. Oh, muito de Angola a pessoa confiança. Billet c'est moi. Tout ça, que de visa, que de visa. Tout ça, que de visa. Bana Angola bontia, bana Luanda plus précisément, yoka bien. Kimambangu na ojaenda la référence église combat, topé benga na ba numéro zali affiché. Hey, Atlantis, si on le dit c'est du portugais, pardon. Dossier ti, que yo. Atlantis c'est le groupe international, bah joueurs locaux, pour ça la moins fort pour matama division. Bawewa toujours na kati ya inquiétude baza kolela bakonzi ba permettre bango bakota na ville pour basala musana bango na kimia. Bon, tout d'abord on a remercier le général Kassongo, commandant à ville province à Kinshasa pour amener accorder biso to sala Tibutu. Na butu to sala normalement na butu ba okangali soute ninga loba. So comme atito sa tiba 23h tracasserie za mais tracasserie auto remarqué za ketikande na ville. Na ville on a n'importe quel policier abimi en tenue civile ko kanga ba moto ba louer tina ba catch ko na to ba moto de tracasserie penza to mona ngo mona ti liboso akalu fungula. So temisika moto abengi ba kangi ba koso na kati. Mo désert ngo ne to linga to senga na commandant de la ville soki akoki ko accorder biso. To banata koma ti to kasa boulevard to so la ta ville a boypo façon ba maltraiter biso na ville ezala te ou soit taper sa biso condition ni po muto ko ta na ville akosala nini akosoma mukanda ni na za la nord po to ba para musalo nde sa biso ezo futa so banda ku bana ba classe banini akoki opesa biso condition ke po to ko ta ville ou bien ville ango a préciser biso ville ezawa pipo so za ti na 24 kuna omuna ba kanyo na 24 ngamba bato ba komo kanga ba moto. Ce sont bateaux qui sont dans la cité, les civils, les agents à hôtel de ville, les policiers, sont des bureaux de déranger. Mais les bureaux de bureau de policiers, ça doit être moins bien. Au moment où vous avez la cité, vous avez la pomba, vous avez minene, vous avez la moto. Il y a des gens qui sont mais à ta ville, en général, à l'Obaiki. Mon désert est awa. Mon désert est à venir séparer. Ville ni Gombe na lingwala. Siko so ozana mot des arts. Wana eza Gombe te. Mais ba policier ba ko déranger mingi kana ba bureau de to yeba ngwana te kana mot des arts. Tracasserie tina mnicho na ba comme na niveau ya kosila te tracasserie zaka continuel. Po bazo tracasser partout. Ozo kende oke bandal bazo kangayo na soko leki ava okoma na station ma campagne wana ba PCR wana bazo kanga. Siko na ebite au juste balobi to zalaka na cité to bula moto na ville te mais siko na cité ango OK victoire bakangi yo OK station so bongolo bakangi yo au juste na ebite so kezani ni ata ozana mikanda no présenter mikanda il faut pesa ka mbongo. Tracasserie elongwe na ngona mituka e kotitie pa ba mécanicien bazo lela ba pekisi bango basala lisusu te yango batuni bakolia wapi bango na bana na bango. Pour un problème, il y a des camions. Combien de fois biso ba chef de riz, ba chef de quartier, to koti ba rapport oyoyo.
nganeko comme je vous parle ngamoko nazo problème ana lingwa na ville na biso pona ko buka bandako baye ko buka bandako na bourgmestre ya zuka comme chef de riz j'ai circulé na ville pona ko buka bandako mais nazo problème na population soki peut être na mboka ndenge mboka ezota mo ndenge biso tozomona parce que en défaut totangi pe ba classe bien sûr mais misala ezate ka ba mécanique yango esala que non ndako zo vivre yo pozo vivre donc vraiment ezama passe parce que surtout ça musala ante moyen potolia ezate vraiment toi pas un souci makasi général sur au kanga wa garage nemba lobby mais ayo que la biso pe ba mécanicien par rapport ba lukazo siko que no ba CP pour surtout ça la misala na biso garage eza place moko eza ekangama na kati ya lupangu ba matériel nyonso ezali nde yango babengi garage oyo eza ba garage te eza ba lieu moko ba parking moko pirate o bato basali soit police ba agent ba associate soit ba mutuka ka créer logo ne moko alors nous profitons derrière ce na moi mutuka ekufi na nzela botindiki yango boye nango bo dépanner ekei garage eza oza parcellement clôturé oza na ba nyonso ba bureau nyonso tout na kati ezali mais pour le moment toza na ba possibilité wana te zoma tozo demela pe na sima ya l'état congolais po tozo mona ba parking oyo eza l'état congolais ndati yango mais toyaka er moko pane ezali oye o dépanner car elongwe ekei kaka bato o pe tozo former parce que toza na bana ba policier bana ba soldats tozo former. Ba jeune garçon ya ville province à Kinshasa mikolo ba tombo ki na kolia banzete to ebite to loba nini et puis to ngito yeba eloko ni zo pousser bango balia banzete boy. Actuellement ba jeune bazolia banzete parce que ba ebate sens ya vie c'est quoi? Or ils sont basés trop na sexe. C'est pour cela plutôt ils ont poussé bango basala eloko wana. Actuellement ba jeune bazolia banzete parce que ba ebate sens ya vie c'est quoi? Or ils sont basés trop na sexe. C'est pour cela plutôt ils ont poussé bango basala eloko wana. Parce que les jeunes baolia yango pour eux on comprend comme si ceux liés bon bah comme fort. Moi quelque part dans les temps anciens au monde qui bandé ko utilisant par rapport à la santé pour que basa en bonne santé mais les lots ceux ba jeune bazo liango bazo préparer que parfois à que nous coucher na moi chimoko parfois quelque part à comme fort sexuellement à peine à comprendre les terres ba jeune belé ba molia ba nzete msuso za kino ba lia nzete pour na Congo pour na basi ça va même bien à parler bon à comprendre les terres bon yango peut faut comprendre que non natango akala ba ko na biso on vivre bien banda rolia bilomo za naturel mais biso ce qu'on étape na biso to molia bilomo za congelé donc on a kinyo ne ça que non mkongo kufara on est loko ezo boma biso ndeni tozo sala misala moko ya makasi siko ko koma fatigué faut lien njete wana eza pona bien na ya pona bien pona mwana mobali po yango epesa ka force pas mwana mobali. important na yo mwana mobali ozala kaka na petite amie to copine to pe lisusu nzele kande bino mo bobenga rango. Ils a bien, faut avoir une copine. Bon moi ben non ce soir là vraiment de faut avoir une copine pour y bar déjà bon monde ngi kenel. Pour so surtout qui ka bemba la mort tam suma mbebele wendora to poani. C'est la grande. De faut avoir une copine tant on a déjà jeune de à 25 ans de faut avoir déjà. Bon, il m'a bêté parce que Nzambe la sali mokili ezaki asala moi sina mobile. Yangwana ki esali bongo pe biso to landra selon Bible wa ni lobi. Na moki na monet moi mo simo bona tel
Maman so to ba camarade. Nous t'avons ah mon copine d'eni. Leti lelo awen na tonga talingai ngapela kila la pour parler bon la talier. Ils bien soki ya lingaka o. Ils appellent ma be soki pa lingaka hotel ngaka ashina o kaka. Conseil nga na opesa fota la mutu oyo linga yo ndo mi pesa nae. Soko otala na mutu oyo linga na ote o mi pesa nae wana za mabe. Lisa Kankou, reporter du magazine KNB Azaki wana sur terrain pour na kotu na soki bolingo ekipaka âge et surtout dans ma jeune fille africaine. Longa bolingo ezaka na âge te. Bolingo ezaka na âge te parce que bolingo ezaka bato mibale ezali kamba mutema. Soki bodingani na bino kaka ezaka na âge te wana ezalo kuta wazokosa yo na bolingo. Attaque ata bomati bosaiden soki bato mibale balingani esuli e bolingo ezaka na témoin te ezaka na nani te ezaka pete ke o yaka kotelanga makambo ya bolingo rien makambo ya bolingo ezaka likambo ya mutema biso mibale kaka soki tolingani esili ata balobi nde nini bokoka te ezaka biso mibale. Bon bolingo eza na âge te okozwa même moi c'est aza na âge moko bas âge yo mobali okozala même na âge élevé ça pose plus de problème. Bolingo eza na âge fo mobali aza mukolo mwasi aza mwana. So total ndenge Nzambe asaki mokila kelaki mobali liboso mwasi na sima c'est que mobali fo aza mukolo mwasi aza mwana. Bolingo normalement ekipaka âge ça c'est vrai. Surtout mingi pona mwana mwasi. So totali banda bakoko banda olandi histoire ya bakoko. Moi ça a toujours na âge assez par rapport ya mobile. Pourquoi? Il paraît-il que la femme vieillit vite par rapport à l'homme. Voilà la raison. Zala mutu ya liboso ya koyeba ba information nyonso grâce à application mobile Actual Lingala. Très simple. Okoti na Google Play, obeti Actual Lingala na zone ya recherche, okomona logo ya Actual Lingala. O télécharger mbala moko application, pe logo ya Actual Lingala ekofanda na chombo na yo. Information en continu pe en temps réel na www.actuallingala.info. Actual Lingala MTN na ba chombo nyonso. Merci pour l'attention et confiance. Vous allez toujours copier ça dans le magazine Nabino Kinshasa Nabiso KNB saison 3. Il y a le commis na souka, qu'on appelle ça merci une équipe technique ou accompagné Kingai na sima caméra. Tozala ki na Dieu Mawe Japé na perche, tozala ki na Lisa Kankou pe lisusu na montage, tozala ki na H Lukoji, karane na zone mesana kolobango, so ki na nuba bengi yote. Kozala pressé à kondima présenté pour magazine KNB saison 3 au Nde Makambu. Penga na bino tokutani bongo lobby pour na numéro Yasika. KNB. Oh, yeah. Kinshasa na biso, yeah. Magazine, yeah. Magazine, Kinshasa na biso, réalité.